Il y a 9 cours. Papa Dengé, moi j'étais terrible, à l'école à Kinshasa. Après, si on était il y a pas Dengé à Boutima. On a fait ça qui wana. À la petite unité de la vitesse. Pour passer là, papa Dengé, losange, les lots des anges. Mais ça n'a qu'à servir voilà. D'accord, donc, par exemple, papa Dengé, on parle, papa Dengé a dit, par exemple, pas que la ligne ou papa Dengé a deux là. Parce que c'est qu'on a plus sur la carte. On dit, on fait mission en Occident, à toute l'Afrique, c'est que vous là. Tout à l'heure, ils ont sauvé. Donc, on dit non, mais on va dire quoi? Parce que mon livre, on a gagné, il y a un machico. Puisque mon livre, on a dit qu'on a un machico. On dit qu'il y a un machico. Comment dire? Zambie, le Kukalenza, Kukalenza, nous j'ai ajusté. Je dis plus Zambie, non? Kukalenza, les Carabos. Donc, ne remet pas l'esprit spirituel puissant que parce qu'on dit mon cœur. Oui? Donc, on va pas dire qu'on parle. J'ai dit, parce que ici, pour vous avez un petit main. Ah, d'accord. À domicile, vous n'avez pas. Kolo Yesu musée pesa milibiso musala wana ke de lombango peut-être kaka na kati wana akolimbisa bia mawane ko monana to sisi boye na kati ya bolingo bipe ko misala elonga wana to tie ko sala makambo ya ngipiti soyons différents na ko pa kisolokeli panya longa na padengena otima osenga maimonso amen to tene ko
ngani tate to na mazulu bika nkungwa wezi tuswa bika kifumu kya kukiza bika luzulu wa kulovanga mavantoto bonso muzulu jakwa mfuka zeto bonso beto pe tuyambudi batuvili mfuka kutuntwala ni mbukumuko kansi kutana mukwambi kadiye kyako kimfumu yengolo yengembo oyo ya esengote liboso toyebi yango simane oyo ya esengo ekoyaka sima tobandi na remerciement oyo euti na famille ya ndeko na biso be famille Diamatondo Guillaume et maman Anina bamona na kati ya chorale ya dirigeant toyebi ke maman Anina azana biso pe awa elongo lelo mikolo uti koleka akufelaki beau-frère na ye donc ya mobile na ye ndeko mobile na ye tolobaki il faut tosunga ye d'une manière ou d'une autre otokokaki te vraiment mieux vaut tard que jamais. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Auto salaki geste, remerciement et yeboui. Remerciement pour la famille Kimbangis. Nakombo Misato Yaboule, famille Diamatondo Guillaume et maman Anina Bamona. Tozongisi merci mingi. Na nyonso oyo bo benga kibiso na téléphone, mpe na présence. Nyonso na pasi oyo ezwaki biso na famille pona kobungisa ndeko mpe grand frère na kati na mokili na nkombo ya Lando Matondo na date ya le 11 juin 2015. Vraiment merci mingi. Donc maman Anina bamona na papa Guillaume bapesi biso merci biso pe tozongisi bango merci. Au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, chez papa et maman, nous passons directement à la publication de bancs de mariage. Kimbangis moye! Bana papa Simon qui m'a dit moye! Moninga zui! Oazogate ya salini! Ah, kobali sa ezalaka elengien esengo. Ba maman nangai tokosa la publication ya liboso ya banc de mariage au Italie. Couple, il y a papa Kalusivikako Lutukebi Prince, na Katina Faki, na maman Kweta Gabriel Magali, na date Azali na MSSK. Mariage Ango Ezali, na date ya samedi 15 août 2015 à 13h30 au 3 avenue de la Pointe Ringal à 2h. 91 2250 Saint-Germain les Corbeilles et à 13h30 wana mariage à Liboso Yami Balé ezali ya couple papa Lunkana Gilardi et maman Bamanisa Carmen la date il y a 5 septembre 2015 na samedi de 15h au palais des congrès Paris Est 128 rue Paris 93 100 Montreuil. Mariage oyo il y a liboso tout kotanga yango ekosalema na papa révérend pasteur Mabumba. Nous avons un mariage yami balé, je préfère maman na batata totanga yango ndenge tosalaka mbokazalongo tokomaki yango eza na texte oyo ezali officiel totangi boye. Le bureau paroissial a le plaisir de vous annoncer que Papa Lutukebi Kalusivikako Prince Zafaki, fils de Papa Diakano Lutukebi et Maman Mansanga Masakunguma, résident à Créteil, 94, France, va signer dans le lieu sacré du mariage avec Maman Kweta Gabriel MSSK, fille de Papa Kweta Makiadi Samuel et Maman Nkiambi Dimonekene, résident en Belgique, en date de samedi 15 août 2015 à 13h30. L'adresse est la suivante, la ponctualité est démise car la salle doit être libérée à 18h. Mariage de Kozala, officiel à papa révérend pasteur Mabumba,
l'évangéliste. Mariage Ami Balé, Mbokazalongo et Zaliboye. Tozana esengo ya koyebisa bino libala ya Papa Lunkana Gilardi ya Apaki, fils de Papa Lunkana Rudel et de maman Bazé Béatrice, résident à Pointe-Noire, République du Congo, qui va signer dans les liens sacrés du mariage avec maman Bamanissa Carmen, fils de Papa Bamanissa Boniface et de maman Miezi Ngambali Jacqueline, résident à 77 270, ville Parisie, France, en date du 5 septembre 2015 à 15h, au Palais des Congrès, Paris-Est, Montreuil, 128 rue de Paris, 93 100 Montreuil. Église, Pessoiré et Koleka et Sika Moko. Moto Akosal Samaria Joana et Ezali, maman révérende Kana Anne. Dimanche dernier, Totel Misaki Bango, na évité, na kanisi papa Lutuke, prince, maman Gabriel, ce qui fait Bazali, bah quoi toujours au téléma. Juste au Kolembate, au mon abino, tu peux savoir nombre de ce qui Bazali. Papa Prince oye, maman Gabriel oye. Ah, merci papa na maman, bamone bakobalana dans le 15 août. Et comme nango pembeni. Donc to bonga makaka, ba costume, bilama na biso, to bongisaka ba cadeau, to sepel savana, to sepel savana de na biso. Vraiment papa na maman, bovana na bino. Sikoyo na mariage ya mibale, tozali kobenga tata na biso, ndeko na biso, papa Lunkana Gilardi, papa soki ozali awa, elongo na mama Bamanissa Carmen, botelema topesa bino ndeko papo na bino. Mama Carmen oye, papa Gilardi oye, kasi papa tomoni ete, lelo ayete, asali, azo pongisa mariage. Aza pour se préparer pour un mariage. Merci maman Carmen, ton monier, Azali ndeko na biso, ali mwana na biso papa Gilardi. Vraiment longonia, tout ça quand on a fièvre ya préparatif ya mariage na bino, tout ça quand on bonne le makasi nzambe akosunga nyuso koleka malamu. Ovana le muno. Sikawa tozali kosala mboka zalongo na mariage ya misato oyo etali papa na biso Papa Malolo José na Kati na Apaki elongo na ndeko na biso otoyebi makila papa Simo Kimbangu maman Vetema Tumami de MSSK maman na papa soki bozali botelema na biso topesa bino mbote esengo papa Malolo na Apaki. Ibozo tomonaki mama papa Moutazali te, maman Moutazali te. Tout le monde papa Malolo, Azali Kwana Apaki, papa, vraiment, biso bande konabino, tout ça na fièvre et préparatif. Au bengi simbola, toko battre la bitabe. Au pesa pesa papa maman que toko salino te, ma bonne makasi, toko sepela elongo, papa, merci mingi, oko kovara na papa. Kimbangismo ye. Bisoto lobi tuali bana ya bolingo o ezali paroisse pilote de l'Europe nyoso ya biso même ndeko aza kobala na Saint-Denis aza kobala na Lomière nyoso ya biso toza pe na invitation bapesaki na paroisse na biso na bandeko na biso bakosala mariage kuna na kati na Lomière invitation yango oyo yango ekomami boye na mokolo ya le 18 juillet 2015 à 15h na paroisse ya Lomière tokozala na libala ya ndeko na biso papa Jean Yala et maman Aimé Mayala yango wana bapesi biso adresse oyo 7 avenue Albert Einstein Blanc-Ménil 93 150 na zone industrielle de Coudray.
La soirée est prévue à 21h à la salle Élysée à Mitri Pori. 72 200 salle de la Villette, Wana Ezali Makambia salle. Toyoki Bissonio surtout, Maman Aimé, Soki Azaliawa, et l'ongo na Papa Jean Yala. Bote, mais la biso, topé sa veno bote. La salle biso si ne va y être, mais auto yaki dimanche dernier, to mona ki bango. Mariage Joana Pay Photo Kende, biso bande koya, Pawas, pilote de l'Europe, pour nous la bolingo, Yabana Papa Simo qui m'a en donc, Toyoki biso dans ce tour. Bande comme sous ba mariage, nous sommes allés en vue. Maintenant, nous allons remplir le dossier au grand complété. Nous pesa ki bokanga ki ba date, nous pesi ba combo, na ba couple yango, mais ba fiche, nan bo remplir te. Ba mususu bo remplir ba fiche, mais biloko ba sengaka, nan bo kokisité. Boya kotiki la biso, soki to moni ki ekoki, to étudier ba dossier wana, ne to ko sala mboka za longo ndenge to sali pona bandeko. Nakanesi to yoka na kati na esika wana sikoyo to leki na makambo etali ba nouvelle na biso na lingomba ndenge to kotalaka normalement. Lelo tozali mokolo ya le 5 juillet 2015. Kimbangismo ye. Oye. Saint-Ouen ye. Oye. Saint-Ouen ye. Oye. Saint-Ouen ye. Oye, 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 paroisse pilote de l'Europe. Lelo, Saint-Ouen a Kokisi 10 ans. 10 ans, il y a existence, il y a création en paroisse Nabiso. Tokoka qui a fêté en tout ça la joyeux anniversaire. Mais, Papa pasteur responsable de la paroisse à Lobaki avant qu'elle ait été Tokosala anniversaire fête et anniversaire il y a création à paroisse na biso mokoloya kozonga yangwana tomi bongisa na mutu apesa ba suggestion et lokoni tokosala pour na paroisse na biso pour na Italie fête wana et kozala fête munene ya kitoko ya kafu kafu donc maman batata na kosala commentaire mingi te tam na biso sekei Toyi baka ke banda lelo Saint-Ouen a kokisi 10 ans. Lelo to la kisaki ya solo to zana esengo ya paroisse na biso pe to kosala to la bana modèle na makambo nyonso to. Mpeli sus to yebete mukolo oyo edekaki ya lobby le 4 juillet biso bandeko bambuta na kati ya paroisse pilote de l'Europe tokendaki kokutana tosalaki liyangani na réunion interparoissiale na bandeko kuna na Saint-Ouen et pardon na Saint-Denis na la Briche tokendaki koyokana na tina ya fête ya le 8 juillet toyebisaki bino ete le 8 juillet tokosambela esika moko ndenge to bandi processus ti ekokende boye ba paroisse nyonso ya Île-de-France paroisse na biso paroisse pilote de l'Europe Saint-Denis Lomière mpe Cré yango wana tokende koyokana tokangaki likambo ete biso nyonso le 8 juillet tokoya kosambela awa le 8 juillet tokozala awa ezali mercredi bandeko nyonso ba paroisse nyonso bakoya kosangana na biso tokofete elongo fête wana ya le 8 juillet donc vraiment bamana batata tozala na boyambi tozala na bolingo tozala na esengo ya koyamba bandeko mpe tolobi mpona fête na biso tala bamoyi ezozala makasi toyokanaki na bandeko ntango tokendaki na réunion ete bamaman à travers maman responsable ba maman na maman secrétaire bino nyonso biro na bino bosokipe makambo ya kosomba mai lingomba akotala yango na nsima bokosala makambo wana bamama bosokipe na kosomba mai moi ezozala makasi bandeko mpe baparase mosusu bakosala pareil
te ce qui fait donc ba ji to soma yango moyo za makasi lingomba kotala likamba na sima to répéter lisusu donc sima na yango ba pesa biso programme kilte yango ekobana erni mise en place ekobana 16h ndako nzambe ekobana 17h banda 17h ti tango tosilisaka 17h wana mana batata tobandi ndako nzambe tolobi te ke tobandi koya na 17h mais 17h ndako nzambe ebandi mise en place ekobana na 16h donc soko ye no avant 16h okomona pe ndako nzambe atteindre à 16h30, il s'est formé déjà, Bakiti, et Bani Kotiama, 17h, Tobandi. Tous à l'heure, en uniforme. Tout pour m'appeler spirituellement, pour ma communion surtout, et Kokoleka, Kitoko. Tous les qui n'ont pas été kilt d'ensemble, tous les qui étaient Bani Konabiso et Bélé, la paroisse Nabiso, la paroisse Union surtout, où ils ont en France, particulièrement dans l'île de France, Baké Mobembo na Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Donc, Baké na pèlerinage pour la fête tout ça le 8 juillet. Entre autres, papa révérend pasteur, Situkwenda Toyebi, papa pasteur Nabiso ya paroisse, responsable ya paroisse, il est voyagé qui depuis jeudi 8 kolega, puis à Komba qui malamu, donc à Tine sous Bambote, voilà papa, n'a été mon accolbango, papa révérend pasteur. Évangéliste tango ya koleka akozanga te koloba eloko na tinali kamwana ba mama nanga na batata nakanisi toyebi biso nyonso ete soirée spirituelle ezo salema malgré ba moi toyebi ke moi eza makasi mais oyo to remarquer ki jeudi oyo eleki ezalaki un peu désolant. On était bien parti dans la soirée spirituelle, mais Kitaki Makas, Biso Toloba Kiboye, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse chaud, et à la canicule, Biso Toko, Salam Salam Papa Simon Mankiangani. Donc, raison d'alité pour tout Kima, soirée spirituelle. Au contraire, Nathan Wana, Tokola, sa sacrifice Wana Nzambe Pamblavi Semingi. Donc, Bawana Batata, mardi. Na jeudi, l'économie balai on a semaine de 18h à 19h, soirée spirituelle des alliés. Makamunyo surtout de révérend, on a bien, très bien. Tous les qui dans Makamouitali, ma confession, tout bela. Il y a solo temps que tout le monde va voyager, ming va tout bela. Mais tous les la circonstance, il y a voyage. Même bisous de Tikali, il faut que tu trouves votre pasteur. Pour en Italie, tout est là. Dans la délégation de Tanga, papa, pasteur responsable de la paroisse, mais surtout Tali Suguna, papa révérend pasteur, va aussi il peut voyager à Kenya, Jérusalem et Kamba. Donc, maman, Nana Batata, tout tient ma bonne de ma casque, que n'a pas beaucoup de bango qui ne va pas nous c'est les camarades. Makambo Italie octroie à la carte de chrétien. Qui m'arrive moi. Toloba kimba anambala. Vraiment toto kauka mongongo. Ba maman na batata bozana besoin ba carte ya sika ya bandimi. Pour remplir ba fiche. Pour pesa ba photo. Pour pesa DO. Ba mususu banda pesa ba photo a remplir sa fiche T. Mususu a remplir fiche a pesi ba photo na mbongo. Plutôt à remplir, à passer photo dans bon ou à remplir fiche T. Nous sommes à remplir fiche, ma photo est athée. Beaucoup de carte n'engenini. Quand on oyo, la fiche n'a pas est bien remplie, ndé, beaucoup de carte. La carte, la fiche, on a c'est qui n'a pas pasteur, à cause de sa carte, à cause de la yango. Ba oyo, a yebi que au président de Bélo Kwarate, il y a comme mon avis, pendant que papa pasteur à Zakuna, tu as moyen pour te faire parvenir un document wana ayer la carte ya bandimi s'il vous plaît. To lingi pe kotanga ba kopote parce que ça la rappelle ça la bisoté. Voyez bien la situation on a comme on a biso. Dépôt ya ba fiche de renseignement qui non les lots ça stagne
ils ont qui est toujours na compte-goutte. Bah, responsable du mouvement, de lobby en gros plusieurs fois. Le lot de lobby en gros pour la énième fois, voyez la bisoba fiche, oyo bozui et pas ya bandimi au kamba, pour tout en gros na archive et puis tout y va s'organiser en fonction il y a nombre d'effectifs tout ça en gros na paroisse. Tout cela qui sous le conseil paroissial oyo les kaki. Donc ça la grande Sinsani Nabiso Mokoloya le 19 juillet 2015. Misala et Bélézo de Nabiso en Kamba. Misala et Biro Papa, toujours répété tous les jours. Payotte, musée, construction aéroport international, Papa c'est moi qui m'en. Mais Bandako et Bélézo Torman en Kamba, Moussou totalement mokomoté. Mais papa, alors que la misa na ye ndenge ye azali kopé sa priorité na makambo. Biso to ndima ki mukumba ya kosala payote. Malamu to comme ça moti na suka. Papa Jean-Pierre to atelema ki mukolo dimanche wana kwa to yambaki ye akendeki na kombo ya paroisse. Akendeki kosala misala kuna amoni makambo eza kuna ayela ki biso to sola ki na ye na conseil paroissial. Ayebisi biso ba besoin eza ebele. Biso peto le matin, bakendeki amonaki ndenge esika tokotonga payote ezaki déjà dessouché. Baza kolongola ba nzete wana oyo pona kotonga. Mais bato bakotonga baza ko se faire rare. Ba mususu soka moni papa aki kosala musala na esika boye balandi kuna. Iya yebi ke mapambo leke nozolaka kuna alors que musala oyo to bandaki kosala kuna omona baza kotika biso to le matin, papa pasteur akei kuna. Papa Jean-Pierre a eu besoin ni les akuna. Toloba ki boye. Pour misala wana et que de noki. Chaque groupe, chaque mouvement, chaque service a luka et loko nini oyo ya kosomba. Pour la misala ya nkamba. Donc papa Jean-Pierre azali wana a évalué ba besoin wana surtout ce qui est kozala ba peinture, ce qui est kozala ba mine, ce qui est kozala wana za kotanga ka façon ko le mais chaque mouvement, il faut avoir les camboyos au sérieux. Et ça a été que tant papa Jean-Pierre au Kedeguna, bon, Mistala est belé, mais Bilo, quand vous avez la Mistala, ils ont été manqués. Alors que Bissobana, papa, c'est moi qui manque en anthologie, donc on ma beaucoup tous alliés. Surtout paroisse de l'Europe, tout l'Amouka, tout ça là, tout. Tant qu'il y a grand citoyen Nabiso, tout ça là, vraiment plus que au dos à la Mikoloyo. Basanda c'est ici to zui ba fin du mois ba musuna na bazuité o sa zui ko siri sa mbongo nyoso te ko bosa na te zali mbongo ngana papa simo kimbango iya lo baki mbongo na ngai zabato yo robi nga moko munda sali mbongo na ngana usana na lingi kasi wana itali yo na nzambe na yo oyo na zuité salaka programme pona ntinsani na yo to robaki mundimi moko aya na 100 €. Mais wana ezali kaka minimum. Pourquoi on paye ça 300 €? Pourquoi on paye ça 500? Même 1000 euros de coquille. C'est pas ça nous amène à y passer ça. Comme ça nous amène Nyongo. Bien sûr, on va passer. Nous amène mettez-moi à l'épreuve. Beaucoup de temps, ceux qui n'ont pas fait la vidéo, manini ça y est dicolo, n'a pas fait ma pamboli. Donc na kanisto yoki mama tata ou diakobanza. O les paroisse ya kotonga, paroisse modèle, paroisse ko sa papa o to kopesa maboko. Kanisa misala ya mkamba, kanisa misala ya mkamba. Mama na tata toza koloba, papa tibiso motema. Toleki na o Italie misala ya mkamba. Pe grand citoyen na biso. Toza pe na matondo. Matondo ezali nini? Matondo ezali reconnaissance. Oyo to la kisaka vis-à-vis de tata Nzambe, gratitude. Nzambe asala la biso makambo ebele. Apesi biso mpe mabumoyi. Apesi biso misala. Apesi biso bandako. Abate la biso makambo ebele. Tant apesi biso, il faut tozongisa la kaye pour apambra biso tozanga eloko te na bandako na biso na ba poche na biso na ba famille na biso na vie na biso. Ezali kambo ya kosaka te matondo. Donc matondo wana normalement il y a kozala dans le 17 juillet, mais totali été. Et c'est là qui toti ango
le 19. Le distributeur est tombé un jour de la semaine. Il fallait tout encore le dimanche d'après, dans le 19. Or, le 19, on a 2 ans en Tinsani. Tu as dit que ça ma tour dans Tinsani. Il y a un an de l'objet. Ma tour de avant date, on va fixer. Mieux vaut décaler à mon après. Or, après, ils allaient soit le 19, jour en Tinsani. C'est impossible. Il y a un an de dans le 26 juillet. Matondo est allé le 26 juillet. Grand Tinsani le 19. Tant que ici, dimanche, Goyakunande, Tolandi, Makametali, Matondo. Oyebi Makaye Zonga, Kabamaman Batata, Toyima Makate. Nous devons apprendre à servir Dieu. Nous devons nous oublier d'abord. Tout ça, Misala Nzambe, tout ça, la tête, Nzambe, Makamuni, Nakosala Labiso. Donc, on a Batata, Nakalisto Konoka, le Kola Mvolate. Aussi, tu comprends, Nakat, Naistikawana, Sikoyo. Nakanisi, aussi, si Nabiso, na nouvelle, Nabiso, Tokomi, n'a pas communiqué. Va communiquer, il y a des bosses na Afki. Tu vas na Kimi, tu vas attentif, tu vas na Nengi, vas y service, pardon. Communiquer na Afki, il y a des boyers. Il y a un rappel, il y a mercredi, il y a la bridge de 18h à 20h, vendredi Beko, na bureau de 10h à 15h, Bikateli, ma maman, et 50 000 habitants, 10 € mensuels, il y a papa. Premier tanche, il y a ciment, Oyo. Il y a PCT à mon responsable, il y a opération Wanana Afki. Il y a ressources urgentes par le collège sans Kamba. Tosenga mi kosomba ba sardine. Pour la collège ça, bato oyo bazali kosala misala na Kamba. Carton ezali $40. Oyo akoki carton mobimbate. To sangisa 2 personnes. Oyo akoki mobimba to mona maman Maludi na secrétariat. Ba maman message ezali clair. Na éviter ce que bolingi to répéter les choses mais ezali clair boyebi yango $40 pour na kosomba carton ya la sardine. Oyo akokoka asomba ye moko mais akene komona maman Maludi na secrétariat na Afki. Oyo akokate bosangisa mbongo bosangisa na bandeko posomba carton wana ba carton pona kolesa Kamba eza urgent to komi na communiqué ya Apaki à l'Obiboye. À tous les membres d'Apaki, une réunion est prévue le 14 juillet à 12h30 au bureau de la paroisse à Montreuil. Donc voici l'adresse. 1830 rue Saint-Antoine. La présence de tous est vivement souhaitée. Merci la direction. Batata Nyoso Tuto Bengami na Mokoloya le 14 juillet na bureau ya paroisse na biso na Montreuil. Heure ezali 12h30. To Bengami na direction. Certainement na papa président, papa Blaise. Présence ya Nyoso Tuto ezali vivement souhaité. Batata bazaka na paki kuna tesika bavandi, dirigeant na batata, koreki na batata, jeteki na batata, même kuna na ezala na MSSK, ezala kuna na pied gauche, ah oui, pied gauche avec MSSK, na faki ou bien na fliki, ou bien biso bamuta, toza batata, biso nyos to bengami. Communiquer mon souci na ba volontaire et le wiboye na komba tata ya mwana pe mulio mo centre ba papa pe ba maman volontaire mosala ya liboso to banaki to lingi ko silisa te o ya mibale e uti koya bana mokolo ya lendi eleki to kosala yango mibale ndenge nini biso tozali kobeta ngonga volontaire esika ozali yeba mosala na yo. Signé papa secrétaire, papa Serge Mbaki. Tu y qui maman présidente, maman Mami Kodia. Aza na mboka kuna, akelaki na mboka boule. Alobaki matoi na ye ezali awa, ba volontaire. Nga moko pe na za volontaire. Donc ba volontaire, ce qu'on signé
osali veut et pas nzambe kokisa yango kombo kaka ba volontaire te il faut to telema to sala musala so ba tio responsable na esika moko oza ko bengisa bato baza ko yate et sala ka passe a ko sala musala wana ye moko te donc ba tata volontaire ba maman to sala attention pona ko sukisa na ba communiquer wana na ko rappeler ka eloko moko papa Simon Kimbangu kyanga na lobaki boye ba volontaire ko kende ya papa na kulumbimbi ezo ko dépendre na biso ya organisation na biso ndenge to ko bongama matériellement financièrement ce qui papa pesi mokola kulumbimbi alobi naza ko kende telle date a baoli mi c'est pas ba volontaire que biso kaka maboko na makolo donc na tangwana e kozala na biso nyongo ngambo monene to ko luka nzela to ko kimia so to kota na sema bele na yebite mokuma mokili mobimba et que y a na kati na mutu na biso donc vraiment to la mokaba volontaire to sisi na ba nouvelle na ba communiquer siko to koleka na ko pesa na mbote to ko senga na Afriki ami bongisa na tia na yango batata Afriki vraiment boza la très expéditif ce que to benga kambala moko to l'équipe parce que tant on a biso ke musika na tina na yango santo l'exata on a biso tokosenga na bandeko oyo bazali ki bazala kimbangisi ti baye kosamba na biso elongo bazana kati na ndako nzambe batela mpoto pesa bango mbota esengo. Nous demandons aux frères et sœurs des autres confessions religieuses qui sont venus partager la foi chrétienne avec nous, qui sont parmi nous, si tel est le cas, nous les prions de bien vouloir se lever afin que nous puissions les saluer. Si tel n'est pas le cas, tokosenga cette fois-ci na bandeko na biso bakimbangiste ba voyage qui bakendaki na mboka bule na Yerusalem nkamba et pas tata mukonja bule vraiment voyage qui malamu bazongeli biso be malamu toko benga bango toko telemisa bango to pesa bango mbota esengo to bongisa ba mouchoir na biso pe toza na bolingo yango na ndeto bengi na papa Miamumbanza Alain ye azali tata longi bwana na chorale ya jeteki auti na kamba azapela kimbangi na ye papa temela biso poto pesa yo mbota esengo to beta kama boko pardon ça ne coûte rien toko senga na mama temela biso azali ba ayete mama Valentine mama makiesi ye azali ndeko mama Anina azali ndeko na biso tuzape na mama bamona nzambi mama Anina yepe out na Yerusalem nkamba na kola ya dirija mama telema biso topesa yo mbota esengo tosengi na papa Mulumba Pek de la chorale des dirigeants, il y a le président de la chorale, il y a dirigeant, la délégation surtout papa. Oh, que parce que l'invité ceux qui ont encore de temps, oh, que la télévision, on est pour y aller pour inviter papa tel les autres personnes pour laisser. Tout c'est qui fait la maneko. Mon collègue ça dit sur ta sur lui. Nous avons la vie comme on a dit, mais biso surtout qui va combo ya bato ko bazana bimbali na bango oyo bakende kipe ba voyager ki tozi ba kombote ba mama na batata so kozali a bote mato pesa bino moto esengo na na sele kamba soki ezali kombote to sengi na Afrika pesa biso nzembo s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour tout ça, la tango, tout ça, les sous. Na batata kengi, maman kengi, boté, ma topé, ça vient de boté, c'est moi. Cliquez, s'il vous plaît.
tika ete topesa bambuta na biso mbote banganga nzambe mbote esengo na komba tata mwana peli musantu na komba tata mwana pemoli musantu bovana s'il vous plaît bamama catéchiste batata diak bamama diaconesse botelema elongo topesa bino mbote esengo s'il vous plaît tobetaka maboko bande twaka na esengo oyo ezali ntango ya esengo tosengi fliki apesa biso loyembo catéchiste, maman catéchiste, batata diak, maman diaconesse, mbote esengo na komba tata mwana peli musantu na komba tata ya mwana mpemoli musantu bovana Vance bazali na kati na ndako ya Nzambe bateli misu pesa mbote à l'exception ya papa révérend pasteur évangéliste tobetaka maboko makasi ba mama na ngai na batata aye tika ete topesa batata pasteur mbote esengo lobe mama pasteur na komba tata mwana peli musantu na komba tata ya mwana pe moli musantu lobana biso s'il vous plaît kimba minkamba na miso na bino banso alobaki yango polele ezalaki ya kobombama te alobi na kei na tiki paroisse na papa évangéliste akozala secondaire na papa secrétaire mais na esika nyonso tu motu azangaka te et il faut qu'on respecte l'hiérarchie nga nazalaka nanga mwana botosi biso nyonso kozala bana botosi donc tokonoka lokola mvula te bokama te bomona yango c'est normal donc yango wana tokobenga avec tous les respects dus azali papa évangéliste mais aza na casquette ya responsable de paroisse par intérim ti papa pasteur akozonga yango wana tokosenga avec tous les respects dus na papa révérend pasteur Mabumba oteme na biso papa po ete topesa yo modeste explique s'il vous plaît.
tobongisa maboko pour topesa responsable na biso mokonzi Mbota Esengo na komba tata mwana pele musantu na komba tata ya mwana mpe moli musantu ya wana papa tokobenga yo oleka na liboso pona suite ya programme na sisi pona komba tata mwana pele musantu. Tata mwana pe tata molimo santu tobondela tata nzambe nkolo Yesu papa Simon Kimbangu ngonga oyo ekoki na suite ya programme oyo zokende bino tobenga bino ebandeli bozala na biso tala ngonga oyo ekoki na telemi liboso ya bana no bilembo bana no oyo yo pona na kati ya bilanga na yo pamba te elikia na yo ezali na kati ya bana oyo na yango tosengi ozala na biso ndenge ozalaki na biso bande bandeli masolo na biso ezala ya yo tata nzambe nkolo Yesu pe tata molimo santu na kombo tata mwana pe tata molimo santu amen na kombo tata mwana pe tata molimo santu ya solo lelo eza mokolo ayenga to remarqué que ba vie déjà ebele mais certainement eza dit na ba voyage ba makambo ndenge na ndenge et puis to remarqué maman za na biso te à Kekrey certainement il y a une délégation pe elandi tata motei auti kote ya biso soki tokoki kobanda nanu na salutation ya bandeko na biso ba guitariste famba te papa pasteur vu kokima na sima ya tango donc ezate ka bosani bino mais moi
kozanga intuition na likambo wana. Do bandeko na biso ba guitariste Île-de-France soki bokoki kotelema topesa bino mbote. Topesa bandeko na biso mbote na kombo tata mwana pe Molimo Santo. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Tobosani pe bandeko na biso ya Faki te toyebi ke Faki Île-de-France eutaki kovoyage kasi bango nyonso bakei te mwa ndambo pe tikali ndambo mosusu délégation ekei. Na yango tosengi bandeko na biso ya Faki. Bandeko na biso mbote na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Si